Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, de partout. Vous nous suivez, tous les coups sont permis, sauf les injures. Une nouvelle tendance télé. Chez Alain Dele. Alain Dele, en tout cas, on va monter dans Yangoana. Dérange pas. Est-ce que ça te dérange de suivre ou de s'abonner? Banakini, Banapoto, Mokili Mobimba. Samsel chèque du nouveau pour un meilleur séjour à Kinshasa. Plusieurs options à votre disposition. Restaurant VIP pour vos grands rendez-vous. Voyageurs, hommes d'affaires, hommes de Dieu. Vous qui désirez passer vos vacances à Kinshasa, voilà un lieu de repos en singleto ou en famille. Samsel chèque vous propose les appartements suite moderne avec une connexion Wi-Fi en permanence. Un service de qualité est à votre disposition. La sécurité au point. Nous avons une réserve en énergie électrique assurée avec 2 générateurs uniquement. Pour ça, la 2 cités. Moi, en Boka, aïe, na ma solo na ye na jam. Bon, téléphone qui pour se place à Kolia, place à Kolala. Vraiment, dans sa tchèque, pour ça, la 2 cités. Tout ça, dans restaurant, il y a classe. Tout ça, dans appartement, en tout cas, pour te coûter comme ça. Vraiment, moi, en Boka, à l'idéologie, à Europe, à vu non, il faut la RTC. Tout ça, non loin, il y a Kimbuta. En face à Planète J, pour un restaurant Samsal Tchèque, ce qu'on peut dire pour la 2 cités. Pour moi, si Mobali, partout dans le monde où vous êtes, dans ces lieux VIP aux normes internationales, les lieux où qui reçoivent les étrangers, les nationaux, tout le genre, partout où vous êtes dans le monde entier, à ce moment, nous avons des prix promotionnels. Notre adresse. Nous sommes sur avenue Kingabois, numéro 67, quartier Sans-Fil, dans la commune de Massina, le long du boulevard Lumumba. Référence station Kimbusta, juste en face. Pour toute réservation, contactez ces numéros. Samsel Chèque, une juteuse des plus à Kinshasa.
Abi no bana kusala tembele. Sio matembele biso ndio matembele. Nande ndio aka bisokata la basi. Matembele biso kata. Yani kwa beto kwa $40. Ka bisokata. Okay bena mama shida mama pia. Mancho ngaso nakata kitoko masate ndio. Mpanzo ngani. Basi sasa jana
Mesdames, Messieurs, vous êtes partenaires, vous nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision et Top News DRC TV. Nous vous disons infiniment merci. Bonjour, bonsoir, c'est là dépend de l'heure à laquelle vous nous captez et encore nous profitons de l'occasion parce que nous sommes déjà en plein mois de décembre. Nous vous présentons nos vœux meilleurs et puis joyeux Noël à vous qui êtes fidèles à cette émission. Merci à notre sponsor officiel. Grâce à lui, aujourd'hui, nous faisons le tour de la capitale. Yadjani Sitachungan pour la nature depuis Switzerland. Très très puissant et crédible. Merci également à Chancel Mbemba, c'est qui fait la fierté du football congolais. Merci à Francis Beto Febonani Nicaragua et Arlette de mer double. Taboufa du top modèle, merci Nayo. L'impressant du club de Ndombasi, merci Nayo. Merci à Ndeko tout au soutien à Rabiso. Merci à Maloris la congolaise Malolo. Véritablement femme d'affaires Chouchou Natatila. Merci Nayo. Mademoiselle Bélé, il était David Ben de Barnès. Merci Nava. Confiance vous aurez renouvelé encore dans l'émission Oyo. Alors, comme vous le savez, toujours dans la période de festivité, alors nous avons préféré tout sur la peine à la Nini. Tout il va faire Nengenini. Nous sommes là, nous sommes là, Nengenini Bango, puis Bazo. Alors, bonjour ma soeur. Na projet donc le lote le but est pour son bon mot boye kolia ngo tout est faux bombi tamboli bongo okutana ba soda be botinga téléphone botinga téléphone ba correspondant nga tout okutu ba benga nga kutu ba benga nga tele na sana na souci na temps o eza kutamote olala ba pongi ende tamo ya attaque photo luka ngubaya toi a pona bango loka papa
akopesa nga kaka mbongo bien ta memanga na surtout fo batotala santé lelo yango bonga na ndumba laita mibali bakakote laita bon bakakote na ndumba sala musamu na mabete jamais pena kulinga mingi parce que depuis on ça ça dit combien d'années na sala on va pour la passe pene na ndako jamais basala yango ande conseil na nga bakwa basi oyo basala mosala mona ngai conseil nga na kopesa bango bayika kampi balanda mbongo tata mobenga ye $2,000 $3,000 azwi abisede mokunda na ye asalaka bongo conseil ezaka to bakomi batela surtout biso bajeune fille bakubatola ala des années ça disait belle so otamboli mabe otamboli comment la kati balipana yeba mukolo musupe ezalo aussi po biso to totambola na butuko bana ba inconvénient belle la tuna ana et comment ana ngoma be mutuko sa bide kula na ndako na nga okene kula na eboe a semer des ordres un peu pour se mettre sur le bloc et radio comme ibali wana ati konsala ko biso de tout ça aba tota bwana kutoka kwa des personnes trois personnes donc ça dit quand ibali pe va changer ba tika biso la vie biso se mettre tika bango na ba vie na ba ba joie no ai mai da na ba ko pas ko na ngani so bola na ngai ba joie no ai ba bon fête na bino dans ton poste. Bon, numéro de téléphone, 090 42 085 16. Il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas négliger, mesdames et messieurs. C'est l'expression et l'impression. Vous savez, à chaque fois que tu peux apparaître devant les gens, ce sont les premières impressions qui restent. Quelle est l'impression que les gens gardent? Boutique d'habillement, exemple à suivre, poto na poto, chez Odilon Mapouya. C'est vrai que l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît les moines par leur accoutrement. Nous sommes petit bouillé. Nous sommes à 24. La croisement de la direction Cambiana venu au Parlement. Exemple à suivre. Exemple boutique. Collection à collection, nouvelle collection. Pour vous qui aimez la classe, mesdames, messieurs, voici la solution. Odilon Mapouya, exemple à suivre. Exemple boutique. Odilon Mapouya. Alain Lele, rien à dire. Odilon Mapouya. Odilon Mapouya. Diamba pena mila mukeme wisi na mila te nyos na mila te ka pamba bongo. Sala mo ka pamba bongo po ya musada na misana mo. Si moi montant mon boye ou peut permettre aux ala fond na eux à démarrage pour la commerce. Est-ce que vous ça ta bonté politique à côté de ça là? Kama kanso yo zala ngo pena zala ngo zota la kate décembre ele kanan ba janvier poto e banan de to sala amsuko lukatama mesa oteka poto bika na décembre mambo ngabe munanaka. O kanga tama 200 ma 300 ochata maliwa na kwa okangi na njoto. Poto salivio trop. To comme aux appels mobile bien azali metango mon mobile azali osimba ina ete fo ya kende nonga pona tika luka vina na ndengi na ngai pombani misusu bazana zo linga maso kwa ibike masana sama sandumba masa banda kolesa e asumbele pantalon asumbele body asumbele dumba kolesa e asumbele lamba biso totete bana ba charge mulunga bana nayo donc ko na roboko la mobile nazo bokola mwana te nazo bokola mobile soko bimta mukola musona pongi ongonge koki yango mona bambasa nduma musuba boya na bango
mobali bino bolali koleka na poni azola mosala moke koluka yatikali na ndako okotike mpe na kati ya ndako boye yo ke koluka mbongo yati akoti sisu mwasi mosusu na kati ya ndako yango omonaka tolinga lisusu te ndako nga moko na ye boye nakangi ndako kongola ngai moko toboya Mario mpo balingaka tolesaka bango tosombelaka bango bapantalon bachemise songa na mwana soki yonga mona mobali bomokona kochi bonga na opesa na naza na stazi mboso oze mikochi oso opesanga okopianga te yango mwa tolinga ba love te love biso ata tosala kinduma me toza basi mwasa bongaka na mobali soko omoni olingi ngai na kolanda éducation mobali oyo akolakisa ngai so nazalaki na éducation oyo nazolanda éducation mobali azopesa nga yango wana mpo mobali akomi lokola papa na nga mama na nga so alingi atikisanga kinduma tokosolola na ye tokosololaka ete ngai alingi na teke yo banda kinduma ovandanga na olukelo mbongo mpe nalukaka tosangisa toyeba ndenge tosala foyer na biso na ndenge na biso nde biso tolinga bongo akokoya o tosala kaka mama lali ozala na olibanda déjà na grand ya hotel. Le devoir on nous appelle, mesdames et messieurs, de partout, vous nous suivez, tous les coups sont permis, sauf les injures. Une nouvelle tendance télé. Chez Alain Dele. Alain Dele, en tout cas, on va monter dans Yangoana. Dérange pas. Est-ce que ça te dérange de suivre ou de s'abonner?